Chinekene Oluo Papa, maman, Elenge, suivez toujours votre film nigérien La Solution avec votre aimable frère Germain Dibandi, les rois Salomon, les tontons national, sur votre chaîne de solutions Solid TV. Solid TV, votre chaîne de solutions avec les tontons nationaux chaque jour 14h et 23h sur votre chaîne, votre film Nigeria avec les tontons des tontons Germain Dibandi, le roi Salomon. Vous ne serez jamais déçus. Osana Posa, il y a ma publicité. Osana Posa, il y a promotion. Osana Posa, Babetali Solo, Balobela, Église Nabino Peba, l'activité Nabino. Vous contactez toujours votre aimable frère Germain Dibandi, le roi Salomon, les tontons nationaux. Vous ne serez jamais déçus. Restez toujours branchés, scotchés, cimentés sur votre chaîne de solutions Solid TV. Vous ne serez jamais déçus. Tonton des tontons, les rois Salomon, tonton Germain. Restez toujours branchés, scotchés. Vous ne serez jamais déçus sur votre chaîne de référence, votre chaîne de solutions Solid TV. Chaque jour, 14h et 23h, vous ne serez jamais déçus. Chinekene, mon bébé. Et comme nani. Il a participé mawa. Sala noki pesa ngai mbongo na kende. Sala noki opesa mbongo. Kozanga koyeba ezali wandambo. Nazoya. Komi tungusama te. Luka mbongo luka bino. Madame Florence, wapi mbongo? Poni do tourner boy, wapi mbongo? Omo luka on libanda wa? Na omona mbongo te o. Madame Elisa, nebi te sozo blague. Na luki yango partout mais na moni yango te. Oza siki opesa kinga mbongo yango? Ozo akizenga to nini? Na pesa ki yango awa. To vandaki na yo. Mwana na yo avandaki kote wana. Oza siki opesa nga mbongo? Oza siki opesa nga mbongo wana? Parce que na mona yango te. Il faut réfléchir. Oya ndaku na nga na luki yango partout na moni yango te. S'il te plaît, kende kozwa mbongo na ndaku. Luka ngo malamu na ozela awa sala noki. Na comprendre te so ngo sa nini. Nzambe na ngai nini ezotambola te. Madame Elisa, omoni ma miso ngo bimisa wana. Ezali ma miso ya crocodile. Soko yebi kosala oyo ezali moto ya pona yo. Osengi mwana. Tika bana ngai libanda ya makambo yo. Po bana bakosa makambo te. Bana nga bayibaka te. Ngai na bokola bana na yo te. Mais oyo ezo intéressé ngai ezali mbongo ya traitement ya leader na biso. Pe docteur azozela biso. Omela mbala na ombondo yo kotelaka bana. Toluka ngo ensemble na biso ke na mona ngo te mais yo zo ganga kaka. Nga na zo batie suki réellement pesa ki nga yango na kopa nso eloko te. S'il te plaît kwa kizenga te. Na va sike na pesa ki mbongo wana. Soko yebi be fort nga na salaki pona na zo mbongo wana. Ezate oyo yo zo sala wana. Pesa nga mbongo sikoyo na kende.
na kende kosenga docteur apesa biso mwa temps po tozwa mbongo wana kende koluka mbongo na bakwe nyonso ya ndako na retour na ngai nazwa mbongo wana tokendaka pa docteur mpona notre leader ezali pasi mpe mawa bana lelo ebele bazomemisa baparent na bango bangambo babotaka mwana babotaka motema te ezali pasi mpe mawa bana ebele basimbisi baparent na bango batushe bana ebele bakotisi baparent na bango na baproblème mabe nango mpe kaka yo kotelaka bana no bazalaka na raison bazalaka na tort te zela mokolo bamemiso ngambo nde koyeba mokolo okozwa mbano nde koyeba tolanda mozindo ya filme na biso mpe ndeko mobali azovoyage aotemisa bawewa tolanda mozindo ya filme na biso oyo ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Nga ba filme na tiaka ezaka wana pona kopesa bino ba conseil. Pona ko teya bino, pona ko prévenir bino. Ozana posa dédicace. Ozana posa anniversaire, contacter tonton de tonton. Ezate bosala ndenge bosalaka tata de tonton naoka libanga na nga te obwaka ngai te ifakutu est-ce que bomonaki mbongo oyo natiaki yango kuna na chambre namonaki yango mbongo ya contribution mbongo oyo bakontribuaki mpona traitement ya leader mama nga amona mbongo te mama oyebi ke nga nayibaka te nga amonaki ano tourne na chambre yo nakobeta yo telema wana alors yango komo kota na chambre nakota ye kuna mpona nazwa babilambano ya salite mpona nasokola ifanye keba ekoki nzambe esunga ngai. Est-ce que oyebi ke mbongo oyo ezali mpona traitement ya mpo bameme na hôpital mbongo wana ezali mpona village nyonso bakontribuyaki mpona leader des femmes oyebi ke nakoki kofuta mbongo wana te mpo naza nango te mama je crois ke mbongo wana eza na kati ya eza na ndako wana totala yango nano quelque part ekomonana boyebi koma ngai naluki partout wapi na komona ngo village bakopardone ngai te bakopardone bino te bakoboma biso nayebi te bakosala biso nini tokeluka mbongo monoko makasi mpe oyebi mbongo okowanganaka okosalaka sambla ezali pasi mpe mawa mama namuka te mama s'il te plaît docteur yaka ilima na docteur aza wana nini ekolekeki awa docteur nini loba yebisa biso akufi mama te mama obomi biso Elizabeth
ezali pasi pe mawa, ezali pasi pe mawa. Ifoma esili ekoki, ezali pasi pe mawa. Elisabeth obomi biso, ifoma courage mwana nga mwasi, ifoma courage mwana nga ya mwasi. Arrête kosala boye te o, ezali pasi pe mawa bandeko na ngai. Elisabeth obomi biso, obomi biso. Village mobimba nini ekoleka na filme oyo? Bana ebele batie bapapa na bapara na bango na confusion lelo. Boteyaka bana na bino, bomema bango, bolakisa bango liloba ya Nzambe. Lelo bana ebele bakoti bapara na baproblème. Bino bana bokoti bapara na bino na baproblème, boza sous la malédiction. Okeluka makambo na yo, otie bapara na yo na problème. Bozaka ba sous la malédiction. Après lobby, bobandi koluka bandoki. O bino mokonde bandoki ba vie na bino. Après to boni population mboka basiliki ba jeune batomboki. Ke bana ba art zo sala. Tala confusion zo tia na libota na bino, na famille na bino, pa ba parents na yo et pa bana na yo. Ba art na mabe ekomi ko peze likolo ya libota na yo, ya ba parents na yo. Sans honneur lelo na soni koyoka ke o tala papa na ye wana, tala mama na ye wana, tala ya na ye wana, na soni pona misala na ya mabe. Chamaka obogo etikali mukie chamaka otie kibi oyo nayebisaki yo ifa choko sanoki chamaka ozoyoka. Est-ce que bazoyawa yoka bien? Village baye pa na bango likolo bojoba mwana ya mwasi, tala ngambo memisi baboti na yo, sonyo memi na famille na bino. Madame Elisabeth, tous les villageois ba contribuaki pona traitement ya leader na biso ya femme. Ta sikoyo opesi mbongo wana te, leader na biso ya kufi. Village nyonso baye ba décider biyoko en charge funéraire na ye. Bino na famille na toko benga na bino na village yoko kunda ye, yoko kunda ye ebembe wana kokunda ngo pe topesi bino 6 semaines toko benga na bino na village oyo. Okobomisa mama na bino yo, okobomisa mama na bino. Le salaire du péché c'est la mort. Yo mwana mwasi ya job ya kizengi ya bolole. Okoboma mama na bino na tension un jour. Okoboma bata ba parents na na tension likolo. Olingi kotika machete te, olingi kotika kuluna te, olingi kotika la osali une semaine do lela kaka chika kolela ndoki
tala mbonjo boye. Siko na saa nini sikoyo? Na saa nini? Nebi te na banda wapi? Na retrouve mbongo wana wapi po na funéraire wana? Hein? Siko na retrouve mbongo wana wapi? Nani akopesa ngango? Nebi te na banda wapi? Nebi te na sala nini? Ebiki oza moto ya hypertension, tika kosala boye. Kosala mabe, tika. Maman, s'il te plaît. Maman, Ifani. Maman ninango ezotambola te. Ninango. Maman. Ok, toi mai. Maman. Okoboma bapara na yo un jour. Yo. Oyi joba, oyi kezengi, oyi bolole yo. Combien de bana babebisa, babomisa bapara na bango. Docteur, malamu nde nakuta na yo. Ya ko aider mama na ngai. Aza bien te na ndako, ya ko aider ye. Olingi na mona mama na yo. Obose ke mama na yo azali cause ya kufa ya leader na biso ya ba mama. Nako yak jamais kotala mama na yo. Docteur, s'il te plaît. T'inquiète maman na nga kufa. Tika, vous m'en allez. Tika nga libre. Na kende clinique. Tika o déranger nga. Yo. Keba, combien de malamu akufa. Docteur, désolé. Docteur. Docteur nasa nini. Jo bata ba robe. Ba robe lokola ba mama ki popola. Ba mama ki popola. Ba mama mi popola. Veut dire ba mama mi popola. Oza na posa ya portrait numérique, oza na posa ya ba portrait promotion, ba portrait na faux prix. Ozi portrait na yo, contacter tonton de tonton. L'agence Paradoxal Visual Agency à tonton de tonton. Vous avez pour ça un reportage. Vous avez pour ça décoration. Fête, mariage. Contactez tonton de tonton. L'équipe naïe. Vous avez pour ça service traiteur. Contactez tonton de tonton. Maman na bango pe akufi. Omoni nongo bomisi mama. Mutema no ekiti. Omoni nongo bomisi mama. Nde mutema na wande ekiti. Ezali pasi pe mawa. Ezali pasi pe mawa. Maman, s'il te plaît, la maman la mouka. Mama akufi liwa ya boule likola bujoba na yo. Tika kolela. Il faut un soin ya ndeko na mobali. Tika kolela. Malamu. Ojo. Maman, papa na msa kufi. Ça fait 2 ans. Ya trop comme maman na ngai. Natikali kanga moko na mokilo yo. Naza wana pona yo. Tika kolela. S'il te plaît. Malamu. Tika kolela. Malamu. Tika kolela. Kati yo muto bomisi mama na yoti.
omemi soni na famille likolo ya kimoyibi natika linga moko na mokili oyo mbote na yo mon DG Ben Lukanga motema mama Martin Ngelela mbote na yo notre papa et maman Portre Serge Lukanga motema mama Mireille Kilambe Lukanga bana cité d'épée mbote na bino mbote na bino nyonso bafani na ngai ya Brazzaville ya Ngolé ya partout bolandaka ngai. C'est votre tonton de tonton national. Des ans plus tard nini etambate na yo ndenge nini okozwa temps okoyeba kogere biloko deja bazobala baninga na yo ozolobaka mamba soupe tomoni jipe mo ekoyaka tomoni jipa wana su nani vedi wana su nani mutuka osu ya nani ya tonton de tonton tolanda mozina kogere te yo ngi nyonso osisa nini nga nasali yango nde ide na yo bamoni jip moko eye kokotaka tolanda mozina filme na biso oyo nani mwana na bango ye nanga mobali ma sœur nzambe na ngai mwana nga mobali boyei malamu yo wana nayebisaki yo na kotravaille très dur nabaki ke na kobunda mwana ngai olobaki yango mpe na ndimi yo ta voiture ezali moko ya bavoiture na ngai obi ndako ndeni papa na ngai na bandeko na ngai mwasi bakovanda na ndako ya boye taka ngai na ganye mbongo ebele naza mposa soma ndako mosusu obi ndako togumeli ya makasi fona tonga bino manoir malamu oyo koza confortable o mwana nga mobali nazoloba mwana na ngai kuna komitungisama te zwa su oyo komitungisama te zwa susu oyo oyo tolanda mozindo ya filme na biso vivez toujours la solution avec votre aimable frère Germain Liban le roi Samuel et tonton de tonton. Ouais, tonton de tonton. Tous à 3 heures, je suis au studio, je travaille. Depuis 1 heure, je suis au studio, je travaille. Mais yo kolbaka tonton de tonton boakanga, chamaka. Devinez. Naza devinette te fiancé na ya zongi na mutuka munene tuke baye kobenga ye de 1 heure 3 heures nazo travailler naza na studio yo kaka bwaka ngai eloko yebi kaka kobwaka ngai mama nanga kufaki elekaki bongo naza désolé malamu nazongi siko nasiko na mbongo omakenga makasi
Nazana posa ya okena Afrique d'ici mais ngana mena yana awa ngana yana on a bala yo après tout voyage ensemble. Chérie. Oui. Obalanga. Ok, surtout na moto. Oui, na lingango. Ninga ko fort. Nangina passer jour talanga mobimba na yo. Mais avant tout d'abord. Nangi to kenena nous na clinique ya village tout ça test. Non ça nyonso pona yo. To kende. Vela. Avant na bosana. Naza quelque chose pona yo. Joie oyo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Merci beaucoup. Merci. Basi na mbongo. Omemi ba dollar. Ozasko riche o. Ozana fond la porte pour na yo. Ko aider mobile za mabete. Hein? To sungana ka lelo to aider mobile lobby pe. Mobile wana akoza lipambo lipo na yo mena ba manière nini oko aider mobile. Moi ça malamu oza na souci mobile na ye. Mobile amata lelo si mobile amati lobby pe za l'avantage na ngai. Mais mobile pe oza conscient mobile oza li na reconnaissance. Parce que mibali musu pe ba na mitema te. Malamu sokutana mobile malamu. Toyoka basango toyoka ba histoire. Lelo ba artiste ya mboka pe baza ba reconnaissant ya basi na bango parce que bazala ba. Et oyikita zongi retour ayina mwasa munene. Tango ba mobile azo dépasser mbongo na village mobimbo. Ngafana ke lukaye. Ngapena landa na village. Ngapena lembi na nga village oyo. Yo lingo kutana ye. Ngapena ngina ke na ville. Ngapena ngina za mbongo ebele. Tokende ensemble. Ngapena baye na nga vandawa. Oya saka ngapena ngina salango. Ngapena baye na nga village oyo. Ngapesa ngomna mbongo ebele na ko dépenser lokola ye. Ngapena lembi na za fatigué. Toketali no na ndako. Ikeme funa. Ozali type AS. Yepa AS. Ngolo bakyo. Bien bale bozali compatible te. Mangana compagnie te. On neno loba. Bien bale boko bala na te. Je m'excuse. Dota sa on nkoto ni bébé. Ni nango wana. Ba type génétique na biso eza ensemble te. Jésus. Bébé tokoki kobala na te. Oh malédiction te onine. Tokoki kobala na te ba so test bazali. Ba groupe na bango eza moi swana sali belé pona ngai. Asali belé na yebi. Mais ko bala été oningo obota bana maladif eza kama ko discuter te eza réel ko discuter wana te ozolo ba nini récompenser ye pe bala mwasi ya shwana yo obi ofali okende na ville pono ke ko bongisa ba document na yo tanza la mutu te papa ye mutu asali ke vie na ye onga na a cause na ye vie ona wameneza ne cause na ye peu importe mwana ngai vérité ezali liboso na yo biso te
nzambe mutakela yo AS asali pe mwasi wana ajamaka AS luka mwasi mususu nayebi ke ezali pasi mais eza difficile comprendre nga makambo ebebi AS bakobalana te bakobeuta ba SS ndeko na ngai avant de faire quelque chose il faut réfléchir mokili eza na baréalité mokili eza na baréalité makasi papa yanga aza na raison fo na récompense kaka nayebi ke ase sacrifie makasi mpo na ngai me nakobala ye te nalingi te bana na ngai na babotami te bazalaka bamaladif baolimbisa ngai te bana na ngai oui fo na récompense ye na opesa ye mbongo abanda nouvelle vie na ye ma chérie naza désolé mais kotambola te chérie s'il te plaît tokende na hôpital to changer jamais ya rétrophorèse wana eza faute na ngai te s'il te plaît je t'en supplie yokanga siko na opesa 500,000 naira po bandela vie ya sika te nana posa mbongo te nana posa yo nde po amezaki ekotambola te sala quelque chose nalingaka yo faut comprendre ngai ekotambola te eza faute na ngai te s'il te plaît tika na oyo osala oyo ekotambola te ichamaka est-ce que vous comprendre permettre nga nakende nanu ichamaka tika nanu mambo ozosala est-ce que vous comprendre ngai te ekotambola te tobalana na yo excusez ngai tika nanu s'il te plaît mawe ngoyao boyaka s'il te plaît s'il te plaît kosala boye te s'il te plaît ezali pasi mpe mawa tia maka nini nango ekomeli oyo mpo ani ozolela nini nango ekomeli yo tia maka mpo ani ozolela boye ikeme funa ikede funa abike tokobalana te nini ekomeli ye mpo na nini mpo ani na change makanisi na ye notre rétrophorèse na biso ezali compatible elobi ke tokoki kobalana te nini yango susu nasali naza vraiment désolé eza fin du monde te yebake nyonso ekoleka malamu tu ma sœur yoka moninga na yo tika kolela tomeka kosola na elobi comprendre yango ko ndeko nanga mwasi nazoya zwa swe na ye chamaka faut tika oyo makambo oyo oyebi te ndenge nini ofaire souffrir ngai eza fait du monde donc ovivre te sans ye non comprendre yo boza compatible te siko bobala na ndenge nini akosala nga boye te malamu tolanda mozindo afilme na biso ikeme funa eza yo eza ngai eza fantôme te omoni sikokomi na voiture monene oyo ezali moko bamituka na ngai kitoko nazala nango okontinue kaka kovivre na village mpo na contribution tala yo
tala ndenge oza solo likola chaleur tala nga siko omoni napesi valeur na vie au misérable ye na kutoka na pauvreté ikamfuma na osaka musala na ngai aza te lokola yo zana ede yo napesa mbongo na nayebi ke moi oyo eza makasi mpona yo yango ezosala yo koma solo so mbongo somba savant sokola salite nyonso oza nango oyo ata d'abord mpo nini napesa dola mpo nini na opermettre villageois oyo vraiment napesa dola zela zwa oyo eza 200 naira soki eza important mpona yo zwa ata savon ya 100 naira zwa zwa ata la prochaine fois ya kose reposer mpo obimisa su solo te nabosani pesa mobali na yo ya pauvre wana mbote au revoir ndeko na ngai mpe conseil kosekaka mwa mobali so akufi te kofingaka mpe bato te ke omoni pauvre Florence okomona nyonso na village oyo monoko okofingaka tonton de tonton ke ana eloko te pauvre oyebi via tonton de tonton lobi oyebi oyo nzambe abombi mpo na ye areserve mpo na ye ntango tokokutana na koyebi so kaka ikene fuma ozo raisonne mingi tika kokanisa sala vie na yo papa eza facile te nayebi mwana nga mobali kasi eza na eloko okosala su te fosala noki ozwa mwasi mosusu yebaki ya semaine prochaine oke na ville fosala eloko moko plus vite yo linga na bala mwa mwasi ya village oyo na osala ndeni atia maka azaka mwa mwasi onga na yebi bon ujo oui ujo mpe aza na famille moko ya malamu ase kompotaka malamu mama ndeni koyebisanga boye ujo azali meilleur ami ya aja babababa koloba nanga boye te relation na lufelo tozoloba mpona baintérêt yoka na biso même stratégie kende mpe kokende kodécouvrir oyeba groupe so baza groupe moko te solo na ye approche ye okomema même vers na famille na ye okokende na ye mpe na ville mpo nini ozonéglige papa nazanga sur te okokanisa oyo ezali bapositeur ya korate te kanisa mbango baparent fo bozala mpe na sagesse comment kogérer certaines choses baparent ebele sagesse ezala su te likolo ya baintérêt nini nango esu mwana nga ya mobali ya des problèmes oyo bagérera yango boye te sous l'émotion te nalinga na expliquer ke nazali na village ntango na kozonga na korepare nyonso nga moko oyebi nyonso okosala tindelanga badetail nyonso sur WhatsApp d'accord alors c'est bon okosala yango bonjour Ikena non rappelle yo s'il te plaît bonjour Ikena ça va Ikena Fuma ça fait 2 semaines ndeko nanga mobile ya mwasi alela kaka yoka na expliquer déjà ndeko na mwasi ngane ba mariage ngane ko simba te soki na bali ndeko na mwasi bana nga bakoza toujours ba maladif na proposer même na pesa 500 000 naira aboyi siko yo ngina sa sonini
Ikeme Fuma. Ok, nekotala quand même otika olela. Koya kotala ndeko na mwasi ekosala eloko moko te nangi yo sola na ye. Okoyo alinga yokanga te yo za ndeko na mobali. Meka koyebisa ye ke akoyoka yoka nga nesi tobalani kosimba te. S'il te plaît. S'il te plaît. Allô? Naza désolé. Ezaki ka moto anda odéranger nga mokie. Ntango naza na ville kuna na résoudre des problèmes wana. Tindanga ngo na WhatsApp. Bonjour Ikeme Fuma. Bonne yo. Oza malamu. Ok wapi boy. Nakepa echa maka. Naoki oye komelaki. Eza vraiment désolé entre oye komelaki blombale. Malamu. Na ngina discuter et le moins important na yo. Espérons que problème ezate. Nyo seza malamu. Na ndeki ko réfléchir. Tellement makambo etamboli te entre ngana mninga na yo. Oza meilleur ami na ye. Na remarqué que ozali mutu malamu. Papa na ngai alobi malamu pena pona yo. Danga kina yeba. Ozokaisa nini entre biso mbale. Soko ozali prêt à kondima offre oyo. Tokoke na clinique ya village. Tout ça la thèse qui a un groupe de sanguins peut évoluer ensemble. Ikeme Fuma. Ozo senga ngai eza facilité. Na meka ko réfléchir na sur la famille na ngai. Joata na yo. Mais faut yeba que nga sasu na ta mingi te na village. Ça peut nous qui prend la réponse na yo. Bongo elo nezo zanga soki to bit na to sala ngolobi. Ça va problème ezate. Ça va tout na lobby alors. Bye. Ya boya na ye. Libala. Ye muta awumela libala ya te. Siko libala pena kitoko boy. Ya boga boy. Mobali boy lokola tonton de tonton na ba na ba larbo na ba jipa aboya nakondi makute Ike Fuma afenga ngai na libala eza kwa trahison mais eza lango pe faute na ngate baza pe compatible te Ikeme Fuma zo fenga nga bala ngai nako perdre opportunité ote nazali désolé chamaka Naninga pe blora malamu. Le cœur de l'homme est torturé, mais chaque qui peut le sonder. Et comme yaboye. Comme yaboye. Veut dire comme yaboye. Tolanda mozindo filme na biso. Apesa ata la terre. Tata loboko pete. Zwa oyo. Eza pona yo. Eza ba dollar. Basi na mbongo. Akotandwa taliputa ti. Hey! Ikeme Fuma. Uju? Akangi bango. Chimo. Ikem. Kwa nini osalinga boye? Na yo pe uju. Ngaka neto zaki mninga. Oye za malamu pona yo za pe malamu pona ngayo. Tika nga sepe na vi na nga. Hey, s'il te plaît. Toke na biso. Na to longwa. Tika nga na robeta yo mbata soko touche nga susu. Ikem. S'il te plaît kosala nga boye te. Ichamaka tika osala boye.
Na modir bino Ikem Fongola o s'il te plaît Ikem Boko melanga na commentaire nani aza mabe mobali aza mabe to mwasi aza mabe ezali pasi pe mawa uchu na modiri yo kozwa kimia te nini po nini osali ngai boye nanda ozwa lokola meilleur ami na ngai eza faute na ngai te ke bino bozali compatible te sikoyo ngai tokei koteste sikoyo ngai na ye ezali possible ngai ningi nabalana na ye nakopermettre ote obala Ikeme ngai omoi badolaro ezali mbongo oyo akobalela ngai o yazali na mwasi oyo nabali o tikanga tranquille o ojo kosala nga boye te mpo na information na yo mariage ya biso ezali samedi kende kokufa uju kosala nga boye te nga da nasali yango oyo ezali kanja tikanga calme uju bozala quand même na sagesse aussi sa bosa makambo boyeba pe ke le pire peut arriver uju na modiri yo okomona kimia te mariage oyo ekoporte oka malheur na douleur omoni bojoba bwayo omoni obomisaki mama ya bato pamba bandeko na ngai eza barealité ezali koleka na mokili nalukelaka bino bafilme oyo ekoki koteya ekoporte implice na société ngai toto de tonton nalukaka koteya bino à travers bafilme na ngai natiaka bafilme oyo ekoki koteya bino okolela yo na nani ata oleli okolela yo na nani. On ne blague pas avec l'amour. On ne blague pas avec l'amour. Vous allez participer mawa. Suivez toujours la session avec votre aimable frère Germain Diban les rois Samuel les tontons national. Le 20 décembre, tout un événement Nansele Kipoko. Déjà la solution avec le roi Salomon. Na équipe Mobimba. Il y a tonton de tonton. Les amis de tonton de tonton. Vous en avez posé ajouté un groupe na WhatsApp. Comme il y a tonton de tonton côté na groupe na WhatsApp. Qu'on a ne torobé taragnos to so laragnos. Groupe ya tonton de tonton. Il y a WhatsApp. Comme il y a ngai. Donc que tonton de tonton côté sangai. Ah. Tika kolela oza 3 jours olela kaka olingi kolia te s'il te plaît tu dois te perdre papa na maman nangi pe ko perdre yo te nangi ko tika na ngai s'il te plaît tika kolela tika olela tika nangi te o continuer kolela boye hein je t'en supplie pourquoi tu tika kanga na yo kolela soute tika kolela s'il te plaît na bondeli otika kolela ese onangezaka kyo nazali parmi bafille d'honneur o nga noki ke baosala fete ya monene kuna eza ya solo ngai soki nazali na passeport na ngai na voyage kuna o naza na cérémonie kuna o ngai na kolata malamu ifeme kuma fuma ike fuma nde ako présenter comme biko sisi ako pesa bino bo fungwa la misu bo la mukana ndoto aka kotonga tokosenga na ujo ngai naza prête pona libala oyo ngai nalinga kolia na komela
pe kisongi awa tobongisa basuki na biso po toza na retard te o tokende pe jour à fête pe yango oyo libala na docteur pe ye wana docteur est-ce que baza baji ya docteur te moto asaki ss po ayinaki tala ndeko ya mwasi ye wana eza pasi mpe mawa bandeko na ngai eza barealité ya vie oyo eza na makambo ebele eza na barealité ebele tambwa na mokili omona makambo tambwa na mokili oyoka makambo ya des problèmes soki oyoki yango epesi yo na pasi na mawa na mposa kolela makambo mosusu mpe oyoki epesi yo na mposa koseka ndeko na nga mobali kaka meyera mi na ye nde omoni mwasi ata yango est-ce ozalaki kaka toujours obligé ya kosala kobalaka na village oyo tala oyo ozosala wana ekosala moninga nini douleur nini ekosala moninga ntango yo kosala yango omoni ke osala eloko ya malamu ekosepwisa motema na yo kasi tala oyo ekosala mpe moninga awa mpe tomoni ndeko ya mwasi akokoteke akokotaka le 20 oyo tonton de tonton aza na événement événement na Nsele Kipoko site touristique na Kipoko pour la fête sortie ya Congo Talent Avenir première sortie ya Congo Talent Avenir na déjà la solution bandeko na ngai ozala posa ko participer comme la tonton de tonton après ça ba modalité il y aura des spectacles ba invité surprise ba kozala wana ozala posa polo benga tonton de tonton ozana posa kokota na groupe WhatsApp à tonton de tonton contacter tonton de tonton a contacter yo kota na groupe WhatsApp ya tonton de tonton koma ozana posa ba portrait ba spesa au portrait ba sela au portrait ozana événement ozana posa ba reportage benga tonton de tonton équipe nae paradoxal vision agence ozana posa portrait na prix ya mukie na prix ya malamu benga tonton de tonton na équipe na ye tonton de tonton ye moko akoremettre yo portrait na yo na maboko okuta na tonton de tonton ozala posa portrait A3 A4 AD ozala posa bâche bozala posa ya conception ya bâche ya matanga ya fête bozala posa ba bâche beaucoup feli bolingi communiquer na bino eleka anniversaire eleka na TV communiquer na écologie na bino ma programme contacter tonton de tonton paradoxal vision agence multi service tonton de tonton vous ne serez jamais déçus dibala munda wa mboka tolanda mozindo ya filme na biso ape libala ya kosalama abimi na munduki aye na munduki ekeme fuma nayibaki mbongo ya mama na ngai mpo na yo kosala te yando apekise yango moto ekozaki liwa ya mama na ngai yango beta ya bete masasi moto asimi mondoki batunaka age na ye te mwana bendana ikima kosabwe te
tika ngai osala boye te tiemaka napesaki ye mbongo ebele yango nde moto omoni ya kosala yango moto omonaki olobake ngai na ye toza compatible te. Pourquoi obali kaka meilleur ami na ngai? Yango engaki osemoke na ngai lelo mutu moko te kobima awa vivant yo orapele oyo totravaille munduki abomi bango bandeko. On ne blague pas avec l'amour, hein? On ne blague pas avec les cœurs, hein? On est là conseil. On ne blague pas avec les cœurs. Vous allez participer mawa. Vous allez participer mawa. Bolingo. Tala oyo poussé ngana sala. Film et s'il a raté et s'il est. Bande konanga comme conseil gratuit. On ne blague pas avec l'amour. On ne blague pas avec le cœur. Bande konanga yi. Toke baka na ba art sozo sala toye baka ba conséquences ni pe koki ko causer koki ko retourner ngana bino to mona no prochain numéro. Ciao. Oyi na tumo isi na wamo aradi rozimu kodimbo ifa neme ne utemo amarozimi fengeme anyata Chinekene Oluo Papa, maman, elenge, suivez toujours votre film nigérien La Solution avec votre aimable frère Germain Dibandi, les rois Salomon, les tontons national, sur votre chaîne de solutions Solid TV. Solid TV, votre chaîne de solutions avec les tontons nationaux chaque jour 14h et 23h sur votre chaîne, votre film Nigeria avec les tontons des tontons Germain Dibandi, les rois Salomon.